Oh, Baroyo, ndenge ni botake la baronne. Oh, Baroyo, ya solo penza botakaki la baronne. L'intervention sali na chaîne ya Cofax Rose Bombo. Baroyo, bozoluka nini? Bino boza bakoko ya matadidi to ndenge nini? Na moma oyo likambo nini Baroyo? Grâce na yebi na yokaki intervention na yo na chez mokonzi na yoki nazoya pepo na yo grâce. Ah oui, oyoki bien na la Chine na lobango pe na bandelaka même moral ezalaka te mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandone mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Venir par rapport à l'émission, en tout cas merci parce que l'intervention il y a papa Ocho les cas. Non, il papa, j'ai vu que voilà, comme on est papa Francis. Ah, okay. En tout cas merci l'intervention et merci Nandengo qui m'a mis. Mais moi j'allais juste te dire, tu sais, aux leaders d'opinion, tu vois. Donc il y a certaines choses que toi tu vas dire et du coup on va prendre tout ça en compte parce que tu pèses tellement dans YouTube. Tout à fait. Donc tellement il y a plein de personnes aussi qui sont incompréhensibles et c'est très compliqué de pouvoir gérer certaines choses. On va moi les tout gérer. simplement ce que je te dis à ma c'est Moni. Fais seulement vu et ignorer parce que je te l'ai dit quand tout va normal mais c'est compliqué, tu vois. Parce que dans la Chine que nous sommes, ouais. on est nombreux dans la Chine. Il n'y a pas que les Chinois. Il y a aussi des Warions, il y a des Koufifi, il y a des Gaulois, voilà, il y a des fans de certains musiciens. Voilà, et du coup, c'est ça aussi qui fait cette force-là, qui fait la force de Karim. Parmi les Chinois, voilà. Il y a aussi des Abakouk, les familles, les Bota, tout ce monde-là. Nous sommes regroupés dans cette famille, dans cette deuxième famille que tu nous as créée, que nous avons intégrée. Pourquoi? Parce que pour l'amour que nous avons pour toi. Donc du coup, il y a certains sujets, parfois quand tu viens en parler, ça peut aussi choquer mamie. Parce que regarde tel que tu viens de dire un truc en disant que sur la bureau il a fallu. C'est pas tous les chroniqueuses qui le font. Ça, mais déjà mamie, quand tu as l'accès de parler avec le bureau de Fali, ça veut dire que tu as une importance de la côté Wana. Ça veut dire qu'il y a une considération. Yamakasi. Donc genre que ça la si je me trompe pas, c'est lui. Voilà, c'est lui. Voilà, le chef de Warren. S'il a pu te dire ça, mamie, s'il a pris le téléphone pour t'appeler, pour te le dire, donc ça veut dire que il y a une considération qui est là. Très fort. Il y a une considération qui est là tout à fait. Tout, parce que voilà, on a tous vu la manière dont tu as défendu l'artiste. Tu étais la seule. On était tous là, la Chine quand même divisée. Mais on a été là, les gens en veut. Mais voilà, déjà le fait que tu parles avec le bureau, c'est déjà très important parce que il y a une considération qui est au sein. Ok, merci, grâce. Grâce. En tout cas, na bandi na yo. Aux chinoises, il y a haut niveau. Au banda kalana la baronne. Menga na lobby toujours tous même moralité. Au lobby boye, mami, faut oye barake, ba royaume mususu, bazape ba chinois. Baba kwa misusu, bazaba bakuk, bazarape ba chinois. Ba misusu bazali
Gaulois baza pe ba chinois, ba Kofifi baza pe ba chinois. Grâce ai nkolo nga papa robo kaka sikoyo naza koloba na mwana matadidi, naza koloba na ex-comédien ba royaume bakotika te balobi. Grâce pe yakawa oyo alingaka rando te, alingaka kimia aye. Naza siri Grâce alataka moniere, faza na moniere. Yango alingaka kimia, no violence. Ay Grâce, yo na moni, oza béton te. Oza béton te. Bon. Ebongi to solo lawa Grâce. Tala, chinois moko te. O aza chinois. Azala ya ndambu. Potango zoloba. Mami, na la Chine, tozala ba royaume, baza pe ba chinois. Donc elakisi, bazali 100% ba royaume, 50% ba chinois. Non. Non. Awa tango za chinois, oza 1000% chinois. Soko za royaume, ozali demi, 50%. Soko oza 25 yokaka. Soki 10. Awa, chinois toza chinois, aza ndambu te. Ndambu eza batu mosusu, kote bokumisa. Ato banda kala, oza muta oke jazz. 100% luambo, tango komi chinois, 100% de chinois. 25%, 50% luambo. Eza bongo Grâce. Elingi koloba. Soki eyindi. La baronne ayindi si na gol na papa Hervé na ye. Tona mwano yo. Fali. Tona mwano Kofi. Alors, mpala moko soki yokumisaka papa Hervé yeba okozalaka kote moko pa ya Karine. Okozali chinois. Oza sosu na ki royaume na yo, soki ki roi yo, soki baluki mpala moko. Okotake kuna. Eza bongo. Sinon te, en tout cas, yo moko koboule. Muta koboule na place na yo, azate. Boye bakango bien. La baronne, tango ye poto. Amemela kibiso, ndamwa makelele. Mokolo la baronne, atika ki kolia makelele. Alakisa kaka na image, azo kalinga crevette. En tout cas, ba chinois oyo, bazalaki 50-50. 50 la baronne, 50 le kelele, ou bien ma kelele, deka bokoloba, atana pluriel. Mais boginga na tangango, na singulier. Li kelele. Alors, ba ibi makabasalaki. Eza bongo. Ba oyo pe, bazalaki li kelele te, ba ibi makambasalaki. Tango, la baronne a s'excusé ce qui dérangea les kings na makamboleka, les grands mopao, na Fabregas. En tout cas, ba oyo bazaki contre les kings, ba ibi makambasalaki. Ba oyo bazaki pour, ba ibi makambasalaki. Ngai makambo Grâce à lobby. Eza bien, très bien. Kaka o eza bien te, oyo selon ngai na moni, te ndenge na lobaka. Même moral eza te. Même moral eza kaka. Ko défendre la baronne icône.
na oye tikali me moral ezalaka te. Komanga naza na moral oyo grâce azalago. O ba royaume ndenge baza wana bazalaka pe ba chinois. On s'en fout. Ba Gaulois ndenge baza wana bazalaka pe ba chinois. On s'en fout. O ba Matadidi bato ya Yuda bazalaka pe ba chinois. Bakende konenda na salon na paka Juma. O bato ya ex-comédien bazalaka pe ba chinois. Bakende kuna kolata ba jaquette minene ba vimbisa. Oh likambo nini oyo awo bazalaka nde ba chinois. Siko chinois azalaka pe air moko royaume to azali muta ok jazz. Mais 100% chinois ya la baronne. Alors grâce yeba na la Chine motu moko te awaza na la Chine. Soki la baronne attaqué n'importe qui, toi commis bien à n'importe qui, motufa zalaka sima ya la baronne. La baronne a divisé le succès n'a été. Il y a sa icône, ma divisé te. Oza chinois, oza chinois. Ba chinois ya Rafat, ba kabulaka te. Ata ba komisaka dide donc ba joueur na bango bazaka ba chinois. Arafat zala te, bazaki lelo ba chinois. Ba chinois ya la Chine penza oya solo ya mboka, bazaka ba chinois. Soko kei na Corée du Sud, basali opération yelongi. Elongi modifié mouke, en tout cas au kota la pays te. Avant kota, faut les l'hôpital, l'examen d'en, makambo ebele. Parce que kuna basalaka pona likambo moko. Pona mboka, mokonzi, esili. Même moral ezalaka kuna te. Oto kendaki na ngai, na tiki babongisi kaka zolo. O babongisi kaka mbebo. Non! Na kaka na immigration, bakotala passeport. Batali mbebo na oye kokalité. Oto salata ba facture, on s'en fout. Pona mboka, même moral. Pona makambo etikali, même moral ezalaka te. Alors, grâce. Ngape na komisaka te. Nazala bato na komisaka. Nazala ba groupe na komisaka. Hein? Oh. Na komisaka. Na komisaka. Est-ce que on a komisaka? Mobutu. Kuna na koza 50%. Bon, nazo raisonner. Na tiki Hermo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzamela ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a koza ngisaote. Donc na ko le kati sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin à boss, les boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP qui ama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP qui ama, les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin à boss, les boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP Kiama, les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.